frère Matou. Je suis né dans la commune de Makala, en face il y a la commune de Selembao. Le frère Matou Samuel a commencé sa carrière, son ministère dans la commune de Selembao. Moutoumora ignorant soit tu frère Matou Samuel. Bon, excusez-moi, très arrimé vraiment. Alors, et ça ligue. Donc tu as un message, il y a une semaine qu'il est là, je crois. Maman Kapi, ou comme il est là, la défense femme, il y a frère Matou Samuel. Alors, dans mon émission, j'ai reçu une sœur la semaine dernière qui s'appelle la sœur Olga. La sœur Olga, c'est mon partenaire. La sœur Olga, ça fait très longtemps. Moi, je suis en gâteau Vandinae. La sœur Olga a passé une émission, pas comme mon partenaire, mais a passé une émission comme une invitée. Comme Yonanga, soit tu as passé comme sous une émission, tu as pour ça, demande pas moi juste un message que moi on a passé l'émission parce que dans la Kamboubou. C'est simple. Alors, on a le bel frère Moroboé. Bah propos Athénaki dans émission. Wana ezagi bien. Bon, on est habitué hein. Dans mon salon Nzambe même Jésus-Christ est mon peu ba fingae. Na tenir ba propos parce que na ko finga na mais na tenir ba propos parce que na faire comprendre pas me mêler un message. Aïbi frère Matouté. Peut-être tant alinga bandoye ba peut-être aïgo ba frère Matou tant abandi ko la santé na ye. Na studio na ye sala. Tu comprends derrière ko ba pour comment fréquenter ba musicien chrétien ou autobengaka wana profane. Peut-être comment ko fréquenter bango. Nde aïkipe ko sala aye ba frère Matou. Mais frère Matou Samuel tanga bandi banzembo na ye. Gaina mati na ngomba. Olukelongi na yawe. Na bapasi na ngai. Ngai moumbu na yo Zambe. Yanola ngai. Alléluia. Bawalongo. Ngala yako découvrir na commune ya Selembao. Mais ngala na commune ya Makala, mais na yako découvrir na commune ya Selembao ndengeni. Alors na commune ya Selembao, papa na ngaza ki na lupangu, soki tilelo bake na babala na ba okutango. Lupangu wana eza na Avenue Matota. Avenue Matota eza na quartier mo babengaka Kitokimos. Kitokimos, c'est un quartier qui est juste dans la commune de Selembao. La même Kitokimos ka wana, soko mati eza na tanto okola to bana yoka ba musique moko boye bana ko beta na Kitokimos ka wana quartier mo babengaka bar mo eza wana na hôtel mo za babengaka ngo petit bateau. Bateau aloba ah le frère yebi pela quartier très bien. C'est là la place na yako yeba frère Matou Samuel. Frère Matou Samuel en fait okoloba aza mwana ya quartier na biso po Makala Selembao. C'est comme si bazana bango ba voisinage ba commune voisinage mo. Frère Matou Samuel ngana yebela qui est aussi azaki ancien quartier. Frère Matou Samuel aussi ngana yebela qui est abanda obeta sous fanfare tangu so ba série mo boto na mona ba quartier nde banda le kana Kinshasa po ba ke obunda ba tourner na bango alors banda obeta ba fanfare ba mbunda na bango na ba comme ça en fait quartier ça net promotion quoi que le leur bunda place boye dans na ba bala to iba mike je crois ba 7 à 8 ans to mona ba quartier ba le kapela ba mbunda tout ça ba comme ça ya edi ba serwa na bedingwe tout ça mais c'est pas une promotion pour na ye ya edi mais et ça juste une explication pour ton fongola na comme un peu na dossier ya frère Matou Samuel commande ko oyo ba bengi na kombo ya Migloire Santé faut bon memela message Migloire Santé comment aki ko toucher Moyembi Nankolo ya ko finga sans à ko réfléchir que Moyembi Nankolo est-ce que il parlait de quoi en fait il a quitté pour Yebi Matou Samuel bien té ah linga apprendre Matou Samuel mais OK ngana ça mieux placé ya ko yeba Matou Samuel parce que commune na Selembao to zana lupangu na commune na Selembao et maman leki nanga aussi j'ai une maman leki asa secrétaire na parquet à Kalamu afin de juste kaka na le même quartier aussi ka na Kitokimos wana na Selembao na pas non loin ba frère Matou Samuel ka. Alors frère Matou Samuel aujourd'hui ba makambu tango ezobima c'est pas Moyembi Nankolo mutu a dénoncer ba makambu nyonso. Moyembi Nankolo a dénoncé frère Matou Samuel te azaba kiss. Moyembi Nankolo a dénoncé frère Matou Samuel te ke alekisi mwasi na ye. Non.
moyembi na nkolo azokolinga a faire comprendre que bozomona frère Matou Samuel ba makambu o bato bazolobela lango c'est vrai moyembi na nkolo amona frère Matou Samuel na ba makambu wana parce que tout le monde est dans un catcheur. Vous croyez qu'un catcheur comme Bundara catch sans Anakis? Vous croyez qu'un catcheur a qui a promotion va tourner dans le championnat sans Anakis? Est-ce que Ngai Moutalibo so banda mama kapi a Koufaki? Ça Moutaliboso, est-ce qu'elle a bimisi Makambo? La semaine dernière, j'ai suivi un reportage. Il y a pasteur Moabenga, pasteur Ngefa. Il faut que yoka makam pasteur on a lobby pour notre frère Matou Samuel. Pardon. Bolanda très bien, Bolanda très bien. Ma vidéo ta réseau bima, c'est pas question que to bimisaka ba vidéo ou to lobaka parce que sans retenir quoi, sans retenir le passé. Il y a 1 an, 2 ans ou 3 ans, si je ne me trompe pas. Maman Kapi, paix à son âme. Il y a déjà une semaine à Autokouti Kabiso. Moi aussi, il y a frère Matou Samuel. On a une émission là. À part on a touché ma infidélité parce que c'est leur vie, c'est leur vie privée. Mais tu as touché un peu. Dans Moussa Nabiso qui chante. Qu'est-ce que maman Kapi a pour la frère Matou Samuel? Alors maman Belé. Et ça quand même bien coloté. Bah Congolais nous sommes très hypocrites. Nous encore défendre frère Matou Samuel Kate parce qu'elle chante. Nous encore défendre frère Matou Samuel Kate parce que elle pasteur ou comme évangéliste, c'est un évangéliste. C'est ça la guerre chrétienne. Si vous voulez bientôt faire la première volume ou te ferons la première volée, on peut commencer. Maman Olang, paix à son âme. Avant maman Kapi a Koufa, maman m'a Koufa avant maman Olang. Comme les mamans qui maman Titi. Maman Titi wana, tanga Koufa ki. Bon tout na bien le frère Matou Samuel. Frère Matou Samuel, pourquoi le ngaka na ndaku oya banda ovanda, akoma ovanda na ma campagne. Na dénoncer été. Na faire expliquer na frère oyo ayako ba propos ayeba kite ke site wana yazo tela ba propos eza site moko e bandiko futa ba frère nango eza site moko e bandiko bimisa mbongo nango pona osala ba promotion eza site moko tala autant de pasteurs, beaucoup de pasteurs qui sont connectés na kata site wana ya les news nzam ye frère wana l'équipe ba pasteur wana ni et là pas que et là question que to linganité non. Tout le monde est devenu tellement libre. Il y a bikomela il y a bikomanta mwanza ou il y a bikomela mwanza. Non mais tu es pas même si tu as la commentaire. Nous avons un prophète qui a été accusé chez la maman, chez les news de stars, tout ça nani nana. Est-ce que regardons bien. La plupart ba onyo surtout ba tia ba commentaire. Est-ce que bazaika ba tu église na pour attendre combo na été? Non. Kotsa commentaire kaka oyoyo. Faut otala. Ota commentaire ngo na likambu nini? Est-ce que likambango yé bien? Est-ce que likambango landian? Est-ce que les Camerounais t'ont pris des informations pour ça? Yo kasi makambo l'équipe pour la maman Kapindera Koufi. Yo frère Migloire Senté. Pas comme c'est les makambo. Yo son maman Kapia zaki grande sœur na yo. Liwa olingo ou acceptant. Liwa olingo ou acceptant. Bande Congo pe maman Kapipé. L'équipe était qui ça c'est bon, bakepa nani bakepa ya frère Matou Samuel, comme ko betaye, babukinda kuna nana non, to souhaiter côté. Mais il faut voyer que frère Matou Samuel a encore âge zanan. Mais est-ce que frère Matou Samuel a kobal encore? Est-ce que frère Matou Samuel ces problèmes là et cause encore répétitif? Est-ce que frère Matou Samuel non, il faut aider frère. Yo kasi ko aider frère Zani.
obatami osa hypocrisie na ndako na yo Nzambe sunga frère Matou Samuel ndenge vraiment okufela basi na nana qui t'a dit que Nzambe akokoksaka libondeli na wana hypocrisie na vie ya frère Matou Samuel peut-être aussi pe ko loba o to loba oyoyo frère Matou Samuel akoki ko longwa na vallée azana ngo soki pe frère Matou Samuel yemo za cause akofongola miso soka la cause akotika makambo ezo salama o yazo sala mais toko sa hypocrisie te pour te tindre les messages. C'est comme tout le monde a Kinshasa. Yo bino bozana comité à AMCC. Il y a comité à AMCC. Bolo balangate na AMCC wana. Il y a beaucoup de frères dans le comité à AMCC. Balo balangate. Et là kutu président kutu yemoko kutu. Au moins na kuna batu mususu bazana AMCC. Yemoko kutu président ngo. Au moins na MSO alobisara kutu ba musicien bazana kata AMCC. Mais na matanga to moniye aye adresser parole. Mais on adresse parole. Mais le plus important zanine. Boluka cause ba maman ba kufa personnel maman lang akina makambe belé akina makambe belé la sema belé maman lang personnel akina makambe belé maman lang maman olang ayebi makambu ya frère Matou Samuel du début jusqu'à la fin et cause pourquoi ba maman ba kufa na monde à ténèbres bino boka sinine Mon ténèbres, on a occasion de bon ba blague ka. Mais avant le monde à ténèbres. Faut dans ma casse na bon Nzambe. Sinon du jour au jour, au risque qu'on t'a dans la liste. Au risque on bima déjà occasion de chute. Et ça quand même bien coloté. Prophète Ngefa. Na pasteur moko boy na taki lobby pasteur mo soki Jérémie so nani wana boy pasteur ana lobby bien alobi makamba frère Matou Samuel tolobela kango pardon tolobela kango tant mama Titi a auto kufa il paraît moi si wa auto kufa avant all mama Titi kombola mama olangi mutu ba kata makambo yo frère Matou Samuel ba kimisa eko kimisa mais comment ba kimisa mutu ayebi likambute Jésus t'a baraka qui est na croix. A du siktaka. A boyaka. A tchaka mutu makasi. Abi atanaza innocent. Obaka nde bolingi. Bosa musa punda. Na okufa. Mais après, na ose kwa kati. Il pouvait aussi comme ma victime. Mais soka kimaki. Et place à banava na ndako tangu avant mama kapia okufa. O ayebi. Pardon s'il vous plaît. Donc voilà, je suis dans un parc, donc il y a tellement du vent. Il m'a mis portable et puis na trépied. Donc et voilà. Donc nous continuons. Donc voilà. Totika, hypocrisie. Totea, liloba nzambe. Bitch nangela ki lelo na leka. Pona ko yebisa bandeko. Site na biso ya www les news. C'est un site chrétien. Les sites ya koyako fingate. Les sites bon respecté ba pasteur baza na katia site wana. Yana ba pasteur baza ebele bazo kotia ba mateya na bango, ba annonce na bango, ba évangélisation na bango, ba promotion ya ba église na bango pour musala nzambe kene liboso. Mendeko, ozwa ko commenter bi commenter mwanza. Tala quand même. Site wana zaka yanga moko te. Les sites na yo ils a site na bango, ils a site na bisonyos. Bonjour Koulouta Alain, que le Seigneur te bénisse. Bonjour ma sœur Aurélie, bien, que le Seigneur te bénisse. Bonjour mon frère Florido Kodia, que le Seigneur te bénisse. Ravi de vous voir aller. Et ça passe ming. Bah chrétien, bah ça la hypocrisie. Bah chrétien balingi, tokanga minoko na biso. Non. Surtout quand on a biso. Pourquoi Bible lobby partout au Bokende pour annoncer la bonne nouvelle de ton vanda. Moi ça liboso koufi to comprendre. Moi c'est mi bala koufi ma promesse comme bim.
Moi ça misato. Bon même après me komi. Après oyo mto bimisa yo mto bimisa ngam na bimisa ngatem na bimisa. Bango moko ba propre pasteur parce que faut pas que prophète Ngefa azali musali na Nzambe. Soki ba komi na ba doute parce que ba doute oyo ekoki kosunga frère Matou Samuel ba memelaye évangile ba memelaye message oyo. Peut-être délivrance ma bonne délit et coca qui karaté si quoi comme ma campagne non frère Matou Samuel ozo mona ou ozo monate ozo yoka ou ozo yokate la muka so ebi cause non et ça mabe trop na pesi ka exemple so qui mama kapia la ki ndeko na yo talande comme l'Obama parce qu'il a dénoncé déjà frère Matou Samuel parce que aloba déjà na frère Matou Samuel yanga ba na kanda yanga la bonani nana to suki appelelo quel est ça vous bénisse millions sur bozaki branché la chaîne na Facebook ya ndiko na bino moyembi simple nkolo émission lingoza na 16h l'émission est reportée pour la semaine prochaine. Suite ya ba élément et kokité pour émission là thème nango la guerre chrétienne et ça souka na émission mokili to kovanda ya baba songi batonde belé de kotika jalousie po mokili komi na suka e tala bato ba komi ko bomana mawana mitema ya bato esili ikolo ya songi yenga ye tika ki songi même na milieu la biso ka même na milieu la biso ba chantre ba songi tale belé ba chantre ba rancunier tale belé est-ce que nzamba bengi biso to sala ngonde ngwana musala ngo yo mesala ka excuse o mesala ka ko senga excuse o continuera na o senga excuse lingando tika otumbola baninga lingando tika kotonga baninga lingo respecter baninga lingo prendre baninga la valeur pour via mutu oyebi bien ngoti Dieu est le maître du temps. Daniel 2, 21. Le temps, c'est lui-même. C'est lui-même Dieu. Yem taebi. Na 15h du kamni oye là-haut. Yem taebi. Na 16h du kamni oye là-haut. Yem taebi. Lobi problème ni négoye là-haut. Lobi problème ni négoye là-haut. Dieu est le maître du temps. Yo mais ça là on sait nga pardon. Non, ce qui est plus important, il faut tikande ko sala baninga mabe. Parce que demander pardon, c'est très monotonie. Oya tikala yo moko. Yo so mona mutu fatikala ye moko. Bon, même si prophète beloba nzamba zali. Nabala Yeswe. Nabala Yesu. Ouais, ça proverbe. Ba maman la biso baloba. Ah, nabala Yesu. Ngala bala nanga Yesu. Mais là makamususu ko bala Yesu mais on s'appelle a besoin ya mari physique. Mari physique ça veut dire que nzamba tie mutu pembeni na yo. Ato bala Yesu. Ko kasate ko bala Yesu parce que pour on manquer mbal no respect. Kokasete ko bala Yesu parce que pour on manquer moi sinon respect. Kokasete ko bala Yesu parce que pour on manquer ba camarade, ko manquer ba ningalo ba chantre respect. Ko manquer ba passer ba respect. Non. Nous traversons une période dans la guerre moko très chrétienne. Il faut ça là très attention. La semaine prochaine nous parlerons de ça. Il faut que ça élément. Vous avez bien branché na www les news Yanzambe Production TV ou na Facebook yandeko na bino moyembi simple yankolo toyeba kofanda na bato oyeba kofanda na bato ki mutema malamu
oko kenda ta na mboka mususu bato bako rendre service sans le savoir que babola moyo bando ça na bato place outaki et place OK bato pe bako rendre bolam par rapport à quoi? Par rapport à sincère yo bando zong c'est la bato mususu ba guerre est d'importance té ba injure est d'importance té. La semaine dernière je fais une émission dans le baki où on a publié qui na Facebook nanga. Facebook c'est pas un lieu il y a quoi rendre ba compte na biso mais c'est Facebook et sa place oyo biso toye pour na comporter vérité éclaircissement quoi ko dénoncer ba onions tout bazo prétendre ngana moyembi na nkolo ba onions tout ba prétendre ngana serviteur de Dieu ngana prophète yo prophète ande nyo kabula rabatu yo prophète ande nyo linga basi abatu bota la semaine utoleka et pas ndeko na biso mo Patrick Lutonadio je le salue en passant publication ni ataki pour la prophète moi dans Saint-Denis Shadrach Tibang Bolanda kian est-ce que moyembi na nkolo mta dénoncer moyembi na nkolo papa mbuku mama tolo na sebo ko kabiso te naebi yanga bandeko. Bonjour ma sœur Belandombas Myriam, que le Seigneur te bénisse, ravi de te voir en ligne. Naebi yanga bandeko au bas en ligne. Bonjour ma sœur Sephora Kacheti au bas en ligne na lingi bango mingi na respecter bango mingi mais vous savez j'ai plus de 4600 000. Vous croyez que parmi 4600 000 mais bando qui peut na 4600 000 na baza ba o pe ba linga ka ba kwesa moyembi na nkolo baza tant na zolo ba yo ça veut dire yo pena yo te ma sœur Kacheti mais mutu o aza comme un faux ami aza petit. Facebook bon ça fait très attention à ne plus répondre aux invitations kaka ya mutu ka bongo cliquer ka mutu ko za pe photo aza ndoki en fait aza ndoki azu photo ya mutu moko boye ka asali na ye et après asali nini aussi azui kaka moi 4 5 amis na yo pourtant yo cliquer mutu asengi invitation so tali ka bi ah azana ba mi en commun zuye ozui pe ka ndoki oyeba ndeni. Il faut discerner toutes tes prophéties avec esprit pardon. To comme na tango moko ekomi très mabe mutu bovandaki na ye bozo kabwa na ye juste ka parce que kisongi ayoki kombo na yo sans même que alanda quand même à tes explications ayoka tes explications que ebandaki ndenge nini pour okotsa kombo na kati directement tala ba appel de menace tala ba message de menace. Quelque temps après oh ma sœur Limbisanga tiens oh ma sœur pardon tiens ko pardonner oh mon ondeni c'est un peu monotonie tikande ko sala ke o senga pardon te bongisa même ata moi aussi nanda pardon même ata mobile nanda pardon non tikande salande malam la place à pardon comme ata merci et ça bien. Gaïwabino, but c'était voilà de reporter mission et les cassous na 16h mais nous avons mis un peu plus loin il y a ko meka ko fongola ba parenthèse monsieur Zaki à Kobombama. Mon frère ça là très attention ça là ministère na yo ndengo ça ministère na yo zamba loba yo le kalanzela nanga parce que na robimisa yo oza nzambe te vous comprenez mais si kana yo air mo boye obengi moi 5 personnes mo boye baza na France wa va déstabiliser moyembi dankolo va déstabiliser papa le prophète Ézéchias Mbugu commenter les biso ba histoire mo boye et ba lukuta tout ça mon frère o mo sel nzambe na bengo mon frère pour ça mobile au passé temps moyembi dankolo depuis il a 4 ans si ba makambo lobamaki asa lankolo mais nga lingité na la mukaka lobi na tongo boki nga na komi prophète te
naozela nzambe nawela te oyoka te na la muika lobi na tongo so bomoni ba archive moko te akala jamais po bakatiere ebele bakomi baprophète aotaloka maboko te bakomi jouer psychologiquement bamama bazala na baeskize nga terme oh yo baregle no mwa boye tout ça te ah boniko oh nzamba lobi nzamba te ah nzamba lobi nini tika ba géro prophète akoza ape katiere discerner toute prophétie na esprit tanga mingi makomi parce que Bible lobi que ces livres ne s'éloignent pas de ta bouche makambo comme la biso parce que to fongola ba porte biso moko en jetant la Bible en laissant la Bible trop loin na biso neti frère moi benginga ah mais éviter frère ma tout ça moi Alexis moi sinaït parce que pour na succès oh nga lobi ne mais parce que lingo tanga Bible te na succès na élévation na nina ngosusu na bonheur na vie à kitoko tout ça se trouve dans la Bible en lisant la Bible mon frère ou comme la loi spirituelle en lisant la Bible et au fond makambo ebele Bible et la prière eza nzela moko Bible et la prière eza lokola mwasi na mobali Bible et la prière eza lokola pantalon na mokaba na ceinture parce que tu peux pas lire la Bible tandis que sambela te non tu peux pas prier tandis que tanga la Bible te non oleka liboso comme ça ça mbeba que le Seigneur vous bénisse et là kinga yo abino moyembi simple na boya na ba titre que babenga ngai archevêque moyembi non moyembi simple en colo ndeko mo atuninga la dernière fois abi pourquoi kaka moyembi simple ya nkolo mais naka moyembi simple mais il suffit na suka la teka ya nkolo moyembi simple ya wengeta moyembi simple ya quel orchestre msuna yoka ami na yoka ka bakombola ya vivate mais moyembi simple ya nkolo au sango débat et travailler par rapport à quoi olingaki moyembi ya lokumu ya nkolo tout ça très attention la Facebook